Akomaki na Centrafrique, dimanche 1er décembre 2019, chef de l'État Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi pona ko participer na mumbange na cérémonie ya proclamation ya État ya Centrafrique sur invitation ya homologue na ye président ya Centrafrique. Na ko kita na ye na aéroport ya Bangui Mpoko, chef de l'État na biso ayambamaki na homologue na ye président ya Centrafrique oyo wapi ayaki na gouvernement na ye mobimba pona ko yamba mokonzi mboka na biso Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Sima ya parade militaire na tarmac ya aéroport hymne national ya mboka na biso ezanga kipete kobeta pe sima mokonzi mboka basolola kina homologue na ye président ya Centrafrique tête à tête wapi sima masolo na bango boye bakindaki na boulevard de Martyrs wapi tribune ya munene echamaki wana esika oyo défilé militaire pe civil esalemaki na cadre toujours ya proclamation ya république ya Centrafrique oyo esalemaka na 1958 lelo 61 ans. Après wana boyebaki cérémonie yango elekaki kitoko makasi, surtout que invité d'honneur peu de marque ya cérémonie yango oyo président centrafricain abengisaki ezalaki bongonde mokonzi ya mboka na biso Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Après wana président ya Centrafrique a organisaki cérémonie moko spéciale pona ko décorer mokonzi ya mboka na biso Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi na médaille ya distinction exceptionnelle ya mérite na titre ya grand croix ya ordre national ya reconnaissance ya Centrafrique na ndenge RDC mboka na biso eda bango na makambo ebele ya ndenge na ndenge. Tango azwaki maloba mokonzi mboka na biso apesaki nanu merci pona accueil oyo ba Centrafricain ba réservaki pona ye pe apesaki ba félicitations ebele na mokonzi mboka ya Centrafrique na kotala ba effort oyo sali ya ko reconstruire Centrafrique après ba mbutu to pe ba désordre ya ndenge na ndenge oyo elekaki kuna kasi lelo Centrafrique ezali debout. Yango apesaki na président ya Centrafrique ba félicitations ebele pe aipsaki ye ke RDC mboka oyo ye azali ko diriger et kozala toujours pene ya Centrafrique na problème nyonso oyo kokomela bango po RDC na Centrafrique bazali ba voisin, donc likambo ya bon voisinage esengeli ezala pona kosukisa séjour na ye ya 48 heures na Centrafrique boyebake président ya Centrafrique amemaki mokonzi mboka na biso na rivière Ubangi esika mobangi na cérémonie ya kopusa babwatu esalemaki wapi bondimela ngai elekaki kitoko makasi pe na suka baganyant bazwaki ba médaille pe ba coupe eza na maboko ya président centrafricain pe na maboko ya président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi boyende ezalaka.